s'abonner massivement à Feza TV RDC, vous s'abonner massivement à Feza TV RDC. Tous la matin à Chico Pululu. Tous les Chico, tous les Tobaki Awa, tous rendre un dernier hommage Nabiso à la chaîne Feza TV RDC. Chéri Kobetox, mon frère, faut l'artiste noir et puis tout le monde, tous les Chico. Merci Moto. Et voilà, tout ça déjà dans Kati. J'espère que vous avez une image. Tout ça déjà dans Kati à Stade Vélodrome. Et si vous bandeko bazolela, et si bandeko baeko rendre hommage, bandeko na bango Chico Pululu, oya saki musani ya malamu, yango moni na mokili tant tozo baki kosa musala malamu et kosa bien na bandeko, yango bozomona onyoso bozomono. Donc monde entier, j'espère que les allez jouer à Soka et à Chico Pululu, oya tika kibiso, tozo rendre toujours hommage. Mise source intéressable, apprêtez-vous déjà. Association des amis et connaissances. Personnalité interne à cause de mais déjà nous sommes à s'annoncer que et on est à s'annoncer que nous osons faire partie d'une équipe avancée de protocole au coquille au Koutara là ma protocole Nabiso pour s'annoncer pour tout ça vraiment en ordre. Merci beaucoup. Alors vous savez, celui que nous pleurons aujourd'hui, celui que nous rendons les derniers hommages était un artiste et les artistes se pleurent de leur manière. Un artiste se pleure de manière particulière. C'est pourquoi ces obsèques, c'est pas vraiment un deuil à proprement parler, mais c'est en même temps un festival culturel. C'est pourquoi vous avez eu depuis hier différentes prestations. Nous vous annonçons déjà la présence parmi nous. Il a toujours été avec nous. Il nous a toujours accompagnés dans les malheurs comme dans les bonheurs. Le frère Moïse Matuta, il est là parmi nous, juste le temps d'apprêter les instruments, juste le temps que ces techniciens. Ça va défiler qui a ballet, théâtre, art, et ça va qui a pour la coller dans le décor. Il y a Bisso, il y a 6e, le 7e art à Koufi. Et après, ce sera le tour des autres formations culturelles. On me signale la présence du ballet Mindondo. Les enfants de maman Mindondo sont là parmi nous et ils vont monter dans quelques instants. Ils vont monter juste après le frère Moïse Matuta et ils vont esquisser quelques pas de danse avec leur ballet. Un ballet créé par maman Mindondo. Maman Mindondo qui nous a quittés l'année passée. Vous êtes un membre influent de notre association. Maman Mindondo, pour rappel, c'est elle qui s'occupait de service protocole. Voilà. Oyo lelo service protocole et Kamami Siko na papa Koba et le bon na maman Fatou Kayembe na kati na go tozoko na bazali pe logo entre autres mise na bandeko mingi. Na yango président Mokabela oui, merci. Loko na tobengi ba qui s'engager pour na dépôt ya ba liboke ya et c'est que les alliés de Bible que nous on va faire pour la maboke ya mbe et c'est na kaka o ezali naturel. Ceux qui sont pas des artificiels je vois un frère naturel il y a beaucoup de coups dans bassin et d'accord. Donc c'est un peu ça. Voilà. La personnalité politique on va s'annoncer déjà que vous allez pour avoir enregistré Bango.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Oxy. Alors, quand vous veniez de parler du cimetière Nécropole, le programme sera tellement vaste. Ouais. Chef, pardon. Parce là, c'est sur ça. Tout a nassé, chef. Masala gangele pwani. Shera za pembeni abengele tawo bengananga. Balima bango balinga otese bato. sécurité, ceux qui ont fait avec toutes ces... Comment tu serais fait? Comment tu serais fait? Comment je l'aime? Ping-pong. Le président Baston. Toyo na fête te bokolo ko bimba bando kibino on dirait bazo sepela lingua pululu nous faisons ça bon bandeko toyo kana s'il vous plaît na programme d'accord na combo ya artiste comédien nyonso tu tozopesa merci na bino nyonso ndenge boye awa toyokana s'il vous plaît sécurité oh là là
On est Zamba. On est qui? Bon, Bandeko. Bomoni va représenter les artistes comédiens. Bazali Awa. Tozali Awa pour nous faire sa dernier hommage. Yandeko Nabiso pour nous atiki biso. Yamona na combo d'artistes comédiens nyonso. Tozo pesa merci mingi na bana kitambo. Po bana Kinshasa mobimba na ndenge tolekisi ba jour ebele pona kobongisa matanga oyo esimba. Tozo pesa merci na Nzambe ndenge mbula ebeti te pour que matanga na biso eleka normal. Alors na famille ya Pululu tozo pesa lisusu merci po tosanganaki mbala ebele plus de 3 fois po matanga oyo tosalango elongo. Topesi merci na bato nyonso bazalaki na biso na prière. Topesi merci na bato oyo basalisaki biso lokola mama Olive Lembe. Topesi merci mingi. Topesi merci na hôtel de ville ya Kinshasa. Merci mingi. Voilà. Sikoyo ndenge tosalaka toujours topesa honneur na ndeko na biso Pululu ndenge atiki biso na hymne na biso ya ba artiste comédien. Wapi technicien? Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Son Excellence Laurent Bungu, le vice-gouverneur de notre ville-province qui est venu pleurer avec nous. Nous saluons également la délégation, la grande délégation qui représente Maman Olive Lembe, conduite par Maman Angèle Canara, qui sont venus pleurer avec les artistes. Merci beaucoup. Nous remercions la présence des honorables députés qui sont venus pleurer avec nous. Honorable Desnombassi, honorable Paul Njali Obalenja. Nous remercions et saluons la délégation des artistes venus de l'Europe. Artiste Baouti Poto, la collègue Nabango. Ceux qui remettent la bango Maboko, s'il vous plaît. Alors, Nassendi, ma président Bokita, pour continuer le programme Nabiso. Alors maintenant, rapidement, alors l'état ma président Bokita, pour repenser à Maloba, la fiston Saïsaï, à peu près ça a pendant 3 minutes parce que le Khola Boyebi c'est lui le père artistique il y a pour lui il y a des moteurs initiés dans sur le plan artistique, c'est lui son formateur, c'est lui qui est affecté aujourd'hui parce qu'il a perdu un de ses généraux. Alors Fiston Saï Malobambo Kayo ba papa ba mama bandeko mbote na modi mbote na bino te botombola maboko likolo mbote soki tolingi Nzambe ayamba molimo ya pululu na kimia tokanga pululu artiste akufaka te po asalaka ba œuvre oyo etikalaka libela tobetela ye maboko makasi. Napesi bino merci mpona bolingo na bino à travers biso baartiste et comédien beye kolelisa biso lelo mpona likambo ya monene ekolelaki biso oyo ya ndeko na biso Pululu atikaki biso. Nazali na mingi ya koloba te. Pululu asalaki mosala na ye na Kumsai, aevoluaki mpe ye moko. Nzambe abatela misala na ye asalaki et continue kovivre na mitu na biso na makanisi na biso. Merci lisusu na bandeko basungi biso
pour ete tolela pululu kitoko makasi boye. Merci na président Masumu de Brende pour la implication totale. Merci na ngai moko Saisai. Merci na Pakalori. Merci na Chinola. Merci na Mama Fatou. Merci na bandeko nyonso oyo bazalaki na comité d'organisation pour bomona makambo nyonso oyo salami kitoko. Tobeti maboko makasi. Merci na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Jantini Bilambaka. Merci na molandi na ye vice gouverneur oyo tobengi na kombo ya Nero Mbungu po ya bolamu nyonso basali po ete tolela pululu kitoko boye. Tobateli bango maboko. Merci na mama Olive Lembe oyo s'impliqué totalement pour que pululu alela makitoko. Tobeti maboko makasi. Nazali na mingi ya koloba te. Courage na mama oyo otikali lokola mama ya bana nyonso oyo otikali lokola mama oyo akotelema po ete famille libota etikala lisanga pulu akei biso totikala na bomoko bolingo ezala kati na biso. Baartiste comédien dans l'unité nde bomoko esalaka te makambo nyonso ekende liboso. Voilà raison pour laquelle nakopesa merci na bajournaliste nyonso oyo bosungi biso. Matanga ya pululu eyaki na makambo ebele oyo nyonso ya malamu nzambe azwa lokumu, oyo nyonso ya mabe nzambe alimbisa. Tozali batu na kombo ya Yesu Kristu mwana na ye. Amen. Merci beaucoup. Tout est fini bien, j'espère que vous avez bakomi comme encore ya Chico Pululu na bakene rotike sika akopema ya suka na morgue na cimetière ya nécropole. Eza vraiment pas si artistes et comédiens, ba musiciens, ba fans, comme ndenge terrain oyo bato batondi ba ekolela ndeko na bango. Corps déjà yango wana bazomatisango akotisango na corbia. Chico Pululu azana biso te. Donc tokoloba nini conseil biso topesaka ntango osala musala sala musala no bien respect, parce que soki ozala respect lelo bakolelo ndenge baleli Chico Pululu. Et puis so osala musala no bien osala makambo oyo esalami na matanga oyo. Merci beaucoup na bandeko tout bolandaki biso na Feza TV RDC. Et merci beaucoup na bandeko bolandaki biso na Congo Check TV. Et merci bato bozo partager ma vidéo. Merci beaucoup na ba page nyonso. Merci na ba diaspora bana poto batikaki biso te na matanga oyo. Merci beaucoup na bana Kitambo, parce que nga azalaki le seul chroniqueur alobela bana Kitambo na yebisaki bango batika kopanza sango mabe mpo na Kitambo. Matanga Chico Pululu eleki bien, bandeko bazolela, famille bazolela, eza pasi. Merci beaucoup na la police nationale oyo basali musala makasi, basali musala na bango malamu. Merci beaucoup tokoloba nini. Merci beaucoup na gouverneur de la ville. Merci beaucoup na maman Olive Lembe. Merci beaucoup na bakonzi tout. Et puis représentant ya gouverneur na biso. Merci beaucoup. Eza pasi metokoloba nini mokano nzambe. Mokano nzambe ko kisami. Toko juger muto mokilité. Merci. Voilà, on a besoin de partout dans le monde. J'espère que corps ya Chico Pululu yango wana ezobima
et sika bazokende kotika ye bazokende kokunda ye bandeko tout oyo baye lelo baye kosangana bazolela ndeko na bango oyo atiki bango oyo baleli ye na honneur nyonso mpe na pasi yo ora ndoki mission usena kendala kiloko la biso bonsoir na sa succès na kombo na yo oyibenga déjà kuna lobby ekeko retard boy ekeko retard boy Zalaki Ozala moja Moi, bah, rimer déjà, bah, tout le monde va croire en le vrai. Et là, ça va bien. Papa trop et à poto, on va négliger. Papa, musala boule. Papa, pato a poto, moi na batala musala boule. Na likolo. Moi na batala musala boule, soumet. Bon, toi na matanga me ba pato a poto motala tabino moko. Moi na batu pe na boye likola libende. Lobi au foot a salaire te. Pour a filmer kaka. Mais au moins on a pas un salaire na e. Et comme yo compte ça ba pimeli ngai moyen na pesa na western ezate na remeka nanu bo calmer nanu dala mutu nikolo boye vraiment ah nzambe zonza ya zonga sima merci à la police. Merci vraiment. Anche va molto. Si mette da che è molto. E che ne compone? E che ne compone? Oso
moto ati nécropole okufa na nzela baba ndoki moto ati nécropole tika obi beni tala na meka moni première arrivée de Londres na Bella ok wapi tala amuta beste honorable telemi oleka nini tout honorable bao bana bakoleka te ya oh cimetière vers cimetière direct Jomo na sala interdit na kati alobi baba tabana nike na podium wana ko maboyele avana baba bea ko maboyele avana yepa a discuter Merveille LBG, président l'équipe va présenter son aboga. Leader, Gidol.